partout, vous allez kolanda biso na kata chaîne na bino Ediba TV mwana Congo. Chaîne oyo et la kabino masolo kitoko pe masolo édifiant. Yambo kanabiso pe kolobela spiritualité na kata vie spirituelle ya moto pe na kata vie éternelle ya moto. Naza sir mikolo na uti kobeta masolo mwa kala, mwa histoire mwa kala. Ezali tellement que ebele bato babeka kebele ngala benga mona bomba to na kata mwa. Siko naza kozwa moko parce que ba programme na biso ekoma ki un peu dérangé na ba makambo ezali koleka ba actualité ya mboka to perdre ba moko ya ba combattant pionnier pe makasi lokola biso pe homme de Dieu comme Ngai na kombo ya Bishop Chatumba pe ya sona pe to kutana makambo ba kaibele ou ezali actualité actuelle na kati ya mboka na biso ya arrestation brutale. Il y a Constant Mutamba avec la mensonge au-dessus. Le Lonza Basel ba grâce à sa bénédiction, Mounene Koyokaki. Constant Mutamba est libéré. À sa libéré, ça y quelque part, toujours à Kimita Zanakata Kisasa, pour vous montrer que cause n'a qui juste et meilleur. Pe bato bene basambela ki balela ki butumoi pour le kutaki kimeza na kati ya mboka wana. Kokanga Constant Mutamba, c'est bien. Bon, mais vous avez la culpabilité, il y a vie éternelle. Na baye oyo bazali kozala derrière makambo wana. Comme baye oyo bazali derrière makambo wana bali la race a vu peur. La race a bato oyo c'est pas mesana kosala toujours mabe pour na bango c'est comment lokola chronique. Je ne sais pas si vous soumona moto ya zala haine. Vous soumona moto ya zala haine. Ezali pe ba jar ya lisolo oyo na kopeta bino na mokolo. Ya lelo. Les Allemands de Congo mobile na kati Afrique du Sud autobenga nga depuis akutani na ba réalité ya vie banda koma mboko na mona bote o babengi réalité ya la haine mutu alingi yote batu bazolika yo erozana miel na maboko mais ce qui miel esili batu bazolika o lisuste batu bazako rejeter batu bazako tchaye musika makasi bakomona ye tinate mais na miso nzambe azali tina biloko pe bele na mokila tata nzambe to kendaka na balisio te peut-être na bitumba moko na famille ou non eza kutu bitumba famille te mais eza kaka ke baka ya vie ya bato ekomaka. Il y a des gens qui sont là toujours pour pleurer mais ils ne veulent pas quand toi tu vas vers eux pour pleurer. Et ils ne sont pas d'accord. Ils savent que quand tu viens peut-être pour pleurer chez eux, au traitement, on doit bien, peut-être on a bonne santé, on dit que non, Serge Kimbondo a souffert, on dit que Serge Kieta a souffert, donc on va dire que Batala Kieta a bien. Na pesi binombote et pas yebozali, ba yimboka nyonso. Oba na chaîne oyo Ediba TV programme oyo na kati ya émission to bengi to solola yango to ko solola yango lelo na ba commentaire pe to ko solola yango lelo na kati ya kolakisa bato vie spirituelle ezali na ba sorte mibale kotala motema malamu otolobaka le bon et le mal. Donc c'est ça les solo to yeli na kwa lelo tozo na no sport publicitaire oyo bongo to songa na kati ya musindo oto kolobela lisolo na biso ya mukolo ya lelo. Mwana ya poto nyonso bana ya diaspora fini makambo ya kotinda kambongo na ba famille po ete basombela biso balopango na sima balia mbongo tolela na yango mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba basalela biso cité de la diaspora numéro 1 awa na RDC depuis 2019 na bongo mwana ya poto nyonso ya Canada ya France ya Belgique pe mokili mobimba na $3500 ya pamba oza na terrain ya 20/20 awa na cité de la diaspora au komikolo lopango. Ata soki $3500 eza ya kokoka te yaka na lombango po ete ezotekama pe ya crédit eza pe ya promotion sala na lombango benga biso na ba numéro oyo plus 181 75 66 46 76
plus 243 80 84 20 140. Pona batera na biso eza ya kobangela te. Voilà de retour na kata chaîne na biso Ediba TV mwana Congo. Pe Ediba TV mwana mboka Congo, chaîne oyo ikambami na humble serviteur Dokotoro na bango, l'homme en spiritualité, Papa Ediba. Lisolo oyo ezali pasi pe mawa bokotola na mola keba. Il a qu'ici monene ya kolo. Pour moi, quand ce type-là m'a parlé, il plairait. Dans le secours de la thé. A Beninga lelo. Gabezali kola kisa mon bokasi na monene ya kolo. Bokasi na monene ya kolo. Tu peux découvrir l'amour. Na kati ya l'histoire oyo. Otobeki la jalousie. La haine. Donc, malheur ya mutu. Ezaka esengo ya bato mususu. Esengo ya bato mususu ezalaka malheur ya bato mususu. Ndeko ya te ngai mingi na likambo oyo. Ndeko azalaka na musala ne malamu na kati ya mboka Afrique du Sud. Seigneur nazali chez la Mwanda Fondation na elisu liboso na bino pona osenga bino merci na ba oba soutenir orphelinat chez la Mwanda. Nzambe ya lola apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo bozana ngo à travers Fondation chez la Mwanda. Nzamba apambola bino na elisu liboso na bino pona kosenga bien-aimé bokanisa bana na bilamba bokanisa bana na kolia bokanisa bana na minerval bokanisa bana na ba soins médicaux. Nzambe ya kozanga te kopambolo bien-aimé ozana posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien-aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda. Nzambe akozongisa bebila kopambola bakoko na yo akopambola pe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. $7 asinga yango te ongele ba $7 na kosala mbala moko transfert na compte na yo bien aimé bolango efutaka kosalisa efutaka lelo naza donc nazoyebisa bino na kolokaka nyonso awa te nayebisaka nzambe ke nzambe eteyebaki ke sala bolango lelo lobi eutaka yo atémoigne yango ntina televizio alobi nayeba kosomba eloko na maboko mwana moto apesanga mosala ya epa na bango babeta ye alingi babelani na ndako me alobi na osala te mpo nzambe alobi esa mwana mwasi na mosala lelo nazotelevizi na bagrâce ebele lelo na kosoba motuka na bongo ntango na motuka ya mboka fami ya papa na nga te ya mama na nga te ya mobali na nga te ya nzambe asala na nga te yango tolobaka babalia mosusu eutaka meme na bato oyo tozokotoye bango bami kaka nde tobetaka lisolo ozwi mwa kope moko mokende bamwa mikili ozwi kope moko ozwi mwa mosala motu yo obeteli lisolo peut-être azongo na cadre mabe il n'est pas d'accord yango babake tokanga minoko na biso secret nyonso eza koyebisa motu te mpe motu mosusu okobeteli lisolo abe ya bula yayebisaka bonso na asali. Mais moi je te parle, moi je crois que tu es mon ami. C'est ça. Il y a mon akimi na mbango siko na betela bino lisolo c'est ba parenthèse na fongoli pe na kangi. Ndeko oyo azoka mosala kitoko na Afrique du Sud ye moko ako gérer mosala na ye bien. After that elle raconte ici famille na kati ya masolo yango ndeko mosala ezali ekufi. Biso biso bamisala eza kokufa na babuku yango omoni tokosenga hala panzambe asalaki chaîne oyo ezala mosala monene chaîne oyo ebanda kopesa biso su chaîne oyo ebanda kopesa biso baposition po te toyelaka bino bamessage mpe toza kobénéficie quelque chose oyo eza kowuta mpa na bino bandakisa nalobaka toujours lokola bapapa français tatu Fiston Kabwena lokola Simple Sumbere Mbere
otobengi lutonajo na kati ya ville ya Montreuil lokola Kaindo Lumbala Mese Humble Joseph. Paimboka esali pasi ndeko alobi mosala ekufi baninga bakimi telefone ezonaka te bamosusu babengi ye opusaka lolendo bamosusu babengi ye omoni mokili eza mokili ngele bamosusu soki abengi bango vieille nakopesa kope lobi benganga lobi na 6h na bima telema na barobot mpona kozela moto moko ozwaki mosala awumba me asala bato wana eloko moko te sikoyo bato wana eloko tozosepela mpona nini tozobenga ngo ke makala ya moto ezali likolo ya moto na parce que le même type alobi bato nyonso oyo aza kobenga eza bato ya apesi misala baye mpe kozwa misala mpa na ye sans condition. S'il vous plaît, sans condition. Il n'a pas dit que non, personne n'a bon à connexion, parce qu'ici à la fin, ça se passe comme ça. Hein? Seigneur nazali chez la Mwanda Fondation na ye liso liboso na bino mpona kosenga bino merci na bao baosoutenir orphelinat chez la Mwanda. Nzambe alola apambola bino tozomona baeffort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda. Nzambe apambola bino na ye lisusu liboso na bino mpona kosenga bien-aimé bokanisa bana na bilamba bokanisa bana na kolia bokanisa bana na minerval bokanisa bana na basoins médicaux. Nzambe ya kozanga te kopambola bien-aimé oza na posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien-aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda. Nzambe akozongisi mpe bila kopambola bakoko na yo akopambola mpe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. Ata 7 $. Asimba yango te ongele ba $17 nakosala mbala moko transfert na compte na ye bien aimé bolamu efutaka kosalisa efutaka lelo naza donc nazoyebisa bino nakoluka makambo nyonso awa te nayebisaka nzambe ke nzambe eteyebaki ke sala bolamu lelo lobi eutaka yo atemone yango ntina televizio alobi nayeba kosomba eloko na maboko mwana moto apesanga mosala ya epa na bango babeta ye alingi bameyani na ndako me alobi na osala te mpo nzambe alobi pesa mwana mwasi na mosala lelo nazobenefisi na bagrâce ebele lelo na kosomba motuka na motambo na motuka ya mboka fami ya papa na nga te ya mama na nga te ya mobali na nga te ya nzambe asala miracle. Consolation ya
Mwana ya poto nyonso bana ya diaspora fini makambo ya kotinda kambongo na bafamille po ete basombela biso balopango na nsima balia mbongo tolela na yango mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba basalela biso cité de la diaspora numéro 1 awa na RDC depuis 2019 na bongo mwana ya poto nyonso ya Canada ya France ya Belgique pe mokili mobimba na $3500 ya pamba oza na terrain ya 20/20 awa na cité de la diaspora okomikolo lopango ata soki $3500 eza ya kokoka te yaka na lombango po ete ezotekama pe ya crédit eza pe ya promotion sala na lombango benga biso na banimero oyo plus 181 75 66 46 76 plus 243 80 84 20 140 mpo na baterrain na biso eza ya kobangela te leta